Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Bande konangai na lingi to solola oyo etali makambo oyo biso moko tozali kokoka kosala tozosala ngo avec passion mais eza makambo mabe makasi. Ici je veux attirer l'attention. Le président Félix arrive le 18 kuna na Angleterre. Le 19 à Kosolola na communauté congolaise mobimba. Mais à l'heure qu'il est, mobilisation tozomonango clarté. Équipe nanga sur place et puis singa rapport. Mais ce qui est choquant, ezali oyo ambassadrice na biso ya Angleterre ye kutunde sikoya zolinga ko limiter batu po bakende muke koyamba président Félix qui est président de la République. Alingi bazala nombre ndenge moko na ba oyo balingi bakende ko sabote. Stratégie ezanine. Lokola ba mekaki ko stopper mouvement ya succès ya chef de l'État na Belgique, na France, na Allemagne, ba échouaki. Yesi quoi ambassadrice na biso azo travailler lokola ya azo dépendre na autorité morale, qui a dépendre la chef de l'État, qui a dépendre na République démocratique du Congo. Alingia limité bango alingia limité na presse. Eza mawa mingi. Et il y a batu oyo balata kapolo ya impère na batu oyo bazaya la muka basasocier na basala mabe. Depuis bobandi kosala eloko wana. Est-ce que ça a changé la République? Est-ce que vous avez eu gain de cause? Et tant que vous avez sala, est-ce que pas si oyo toza nango na RDC et outi na président Félix? C'est la question à se poser. Tango président Félix azala ki ensemble na ba oyo bolingi bazala bo sepela ki na bo betela ki maboko. Tango yenda leki lokola tolingi tribalisme lelo akomi mutu mabe akomi l'animal à abattre. Na lingi na pesa lisese moko bongo na te andambu. Le plus sanguinaire dictateur il y a époque wana Hitler Adolphe asangi saka batu na ye nyonso na armée azui soso a fini soso na kingo makasi soso moya sala mouvement abandi ko se débattre po alongo na loboko Hitler Adolphe abandi ko longola masala nyonso ya soso soso abimi makila nzoto mobimba atiki masala kaka muke ya kingo isika ya finaki na loboko atiki siko soso na bascour alakisi batu nyonso alobi omoni ndenge na sali soso soso azali peuple fina peuple na kingo longola ye masala. Cela veut dire dépouiller ye na mbongo, dépouiller na valeur na ya bomoto, dépouiller dignité na ye. Batusko batali so te dépouiller peuple ango akotomboke la biso itira la bite na lingina la kisabino ke peuple wana kotomboka te na nini parce que na sila rendre pauvre na longoli bomoto akomi zoba botika itira la dofa koti na lupango azui bambuma ya masangu ake isika soso azalaki kobima makila na nzoto abandi kobwaka bambuma amoni soso abandi kolata kolanda ye na sima aza ko pigore siko bambuma soso abosani azo lia mike bapesi me nzoto neza kobima makila ndenge moko na ba supposé combattant baza ko finda chef de l'état na biso ya lelo ndenge moko na baoyo baza ko telemina mama Marceline Mido pour tout simplement aza muluba balingi na libala na ye kufa
balingi akufa na vie na ye mobimba bazali lokola basoso tozo expliquer. Pourquoi j'ai dit ça? Lelo bolati polo ya un père. Mais Mobutu nde anyokoli biso na mboko yo. Mobutu afinaki peuple. Alongoli masala ya peuple dignité esila. Avant bokende poto bozalaki awa na Kinshasa. Nani akokaki koleka na pont Gabi sanke bazwa ye na MPR? Nani akokaki koleka pont Kasavu? Nani azali kotambola facilement na Rakading? Nani azalaki koleka baka yawo oyo? Nani na matete? Mobutu anyokola Congolais, azongisa Congolais na se. Batata na biso ata oza ministre oza koyembela ya Mobutu soki sa Mobutu babina na loketo soko boy ko bina loketo Mobutu te pan. Mobutu même ye moko esika za koloba za originaire Équateur atika Équateur na situation nini ndako nini ya malonga atongi pona bato Équateur vi nini apesa na Équateur nord sud ubange Équateur vi nini Mobutu atikaka toloba kaka esika alobaki aza originaire ya kuna pour que lelo oyo bino bolata polo ya un père boko makotungisa Félix Tshisekedi mutu anyokoli ya liboso Congo na biso eza Mobutu eza mutu mosusu te. Est-ce que Mobutu atika ta bateau ya munene ata 4 ekendaka Équateur ezonga parce que Équateur ezaki koleisa biso oyo bakadiombo soki na ke na beach awa Baramoto Équateur ekoti nyamazamba mpisi naza kolia miel ya bien ekeiti poto Mobutu aboma Équateur. Mobutu akenda kotonga ndako kaka na Kawele. Azaki kopanza mbongo te na Équateur ke balia basepela lokola bato. Mobutu asakana na diamant ya Kasai, asakana na ba cuivre ya Katanga, asakana na ba or ya Kisangani, asakana na petrole ya Mwanda. Donc tonyo kwa mingi Mobutu ndo mutu aliboso nyokoli biso. Ngwanda zamboko oyo boza kolanda asilisa batu na mboka oyo boyebi yango. Eloko lelo boza kosala ezali sese ya Hitler Adolphe babwakeli bino mbuma boza kobima makila na nzoto ya pasi me bosaleli Hitler nde situation oyo boza kosala meza na bato ebele na diaspora oyo bazimutu eza kosala bakolanda bino te bakokende koyamba mokonzi ya mboka. Mobutu akei 32 ans ya konyokwama. Kabila akoti anyokoli biso 18 ans. Lelo eza na batu bazoloba toza ya FCC. Nini l'ICC makambo Adolphe alakisaka soko nyokoli motoyo bomoto zosila ye bwakela mbuma agolanda. Yangwana pe perde alobaka naza na meeting na stade akofuta mutu 1000 francs congolais akebele. Pona nini personnalité elongwa na biso na nzoto. Eza makambo ya soni. Mama ambassadrice yeba ke Mobutu azalaki mokonzi. Esika yo zali mutu mususu azalaki. Mais tango kolongwa vi oyo zo sala lelo po sala complot ya ko empêcher bato bakende koyamba chef de l'état ozo limiter nombre ya bato bazala 50 mokonzi munene oyo bandimi na ba état nyonso ya minene ya monde yo osala complicité wana un jour bato oyo moni zoba lelo bakoboya yo lokola image na lingi la laksa ya mbuta ya monsieur Kamere. Bolanda.
We cannot live. On ne peut pas laisser des criminels comme Vital Kamerhe venir nous mentir ici. Un criminel génocidaire qui n'a pas d'identité. Comment tu peux faire ça? Toi, tu es Congolais, toi. Ne me touche pas. Toi, tu es Congolais pour supporter un type qui n'a même pas d'identité. Un type qui n'a pas d'identité. Tu fais ta identité. Aussi mangaïté. Bolandi koma baboyi Kamerhe kuna na Amérique. Likambo biso tozolakisa ba image sur Kamerhe. Nakolakisa kaka ba image. Nakoloba teke nga namonaki. Nakolakisa. Omoni baboyi liye aloba. Tango yazalaki ko agira ebaki teke kolanda ye. Bino nyonso bofandi pona kofinga ka bato ba mama na bango ba papa na bango ko beta bato ko sala boye mokole koya bokoye banzela ya Congo. Lelo maye bomi bato na Équateur kaka Félix oyo bofingi nde akitakiti na mai wana ke kolanda bango bomi tuna pona nini batu nyonso ya Équateur ya minene baza kolia mbongo na Kabilawa bakendeki kotala bino te bana Équateur. Bakende kotala badolite te eza ya kokufa lelo. Baki kotala kawele te eza bosinga eza ya kokufa. Ubangi toloba te. Mais boza kosala lokola soso babakeli mbuma. Boza kofinga Félix. Boza kofinga chaque jour. Moi je vous comprends. Bolati polo ya un père. Est-ce qu'un père est bien en boko? Sincèrement, un père est bien en boko. Mobutu soke saki na bolingo akokaki kosala nzela elongo ya Kinshasa ti côté Équateur. Akokaki kosala train pendant 32 ans elongo Kinshasa côté Équateur pa na bango. Comme ça tolinga to sala ayibaki me abongisi pa na bango lokola matata abongisi pa na bango. Atiki eloko te bolingo nini oyo lamuki pa na bino. Jean-Pierre Bemba dirigé bisika na bino nyonso wana pendant sa rébellion. Botuna tikela bino nini eloko te. Est-ce que vous avez droit à cette souffrance? Non. Soto landi ba obaza sima ya Muzitu. Muzitu afandi 4 ans premier ministre. Mbongo ebele nini atiki na bandundu po bokoka ko soutenir elelo. Na lingina lekisa image ya mwana muke ya mwasi. Asenga kia leka apesa bino message. Bolanda ye bobeta commentaire. Mbote na bino. Kombo nanga ya Fago Merveille. Nandaka bino mingi na YouTube pe na Facebook. Mais na remarqué que na musala ngo kaka mibali nde ba mipesi mingi. Ki basi. Et na sepelaki komona maman Marceline Mido na maman Meta. Kokota mutu na makambongo. Et ça qui nga bien. Po bakozala exemple pour na biso ba jeune otolingi kokota pe na mukili yango. Mais oye pesi nga pasi na nyonso oyo eza tozo luka parité. Tozala ndenge moko na mibali. Oui, ba o baza ba courageuse pe bazo kota pe bazo banda makambongo. Mais kaka bino batombo luka parité, kaka bino wana bozo bundisa baninga na bino bazo bimisa mitu na makambongo. Bozo bundisa baninga na bino basi. O eza vraiment kitoko te. Nalandaka bino vraiment mingi. Yango pe na remarqué que na parlement nombre ya basi eza égal te na nombre ya mibali. Na gouvernement basi baza penze belé te ke mibali. Boso luka parité. Mais kaka bino moko wana bozo mibomisa. Kofinga ba gouvernement kaka bino. Kofinga mabota na bangu kaka bino. Kofinga banzoto na bangu kaka bino. Na humanité na ngaki après diplôme na ngana sala communication visuelle. Pona koma lokola bino. Na komi pe déjà université na sala pe communication visuelle. Mais bubangi singai. Bubangi singa tellement makasi ke nazo banga ke so inga pe na komi lokola bango
na bimisi pe mutu na pesi pe o eza idée na ngai bo finga nga bo sukola nga na nga na libota na nga vu que naza no marié te mais bo finga na nga na bomoi na nga na ko sepela na ngote bozo risquer bo décourager nga na décision na zui o eselinga susu pasi mingi eza libala ya Marceline Mido eye koluka nini na YouTube apesi point de vue na ye apesi sujet na ye a développer yango mais soki bino bomoni ke non esepelisi bino te et que boza contre yango ben bo contredire ye boluka débat so bomoni ke non boza pour esepelisi bino bobimisi pe ya bino po esepesa pe ba misusu mais bino te bokotisi na libala ni na kati bofingi libala ne bosuki pe susu wana te bofingi na nzoto na ye bino basi bon biso basi toza bien te eza vraiment kitoko te yango na poto esika bozo vanda basi o boza na bango kuna boka bango déjà une fois kofinga mikondi na bango kofinga basi na bango bana na bango banzoto na bango na ndimi te mais bino bozo sala yango o ezo lekelanga donc nakoki koloba ke bino nde bobandi makambo siko mukolo ba kobenga na bino na mboka esika boza kuna bokozonga wapi kaka awati siko bobana kofinga bango po bozaki na mboka mususu siko ya bokozonga boko changer mangala to bokozaka na même langage bokonte soko finga bango to bokokoma pour bango eza vraiment passé liloba moko po na maman Marceline Mido na encourager yo continuer na musala na ndenge obandaki yango kozongisela bango mafinga pété ba critiquer ba fingi yo kolanda bango te koyoka bango pété yo continuer na oyo bandaki quand le chien aboie la caravane passe